Monstre d'amour. Monstre d'amour, tout mon système yaba. Bazana kofilomité, azana nyoka longo. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moni ki bo kiti moi mouké, yangwana bo komo luka moi ben intervention bien comment? Non, mais surtout actualité à la level up. Ouais. Donc il tira PV et alors toujours na niveau nango ko le niveau tout. Donc surtout qui t'a na bisoté. Bisoto zaka place tozali letro baga botu na tesike bakena mbonda soke beti bokoyo kano moni mikolo actualité oblige les appels sur featuring moko bosani ya yemo Félix Oisé quoi na Fumwalongo ya Josa nyoka longo bela. Donc actualité toujours au continuer. Donc featuring pesali entre Koffi Olomide Songa Mbelo babetara li Koffi Quadra Koraman. Donc nebo yebi azala déjà mutu ya ba trophée, il y a Salaminene Yamboka, donc monsieur l'ambassadeur, en plus parolier, donc on a s'appelé Sarabatuna Rumba, sur Monster, Love, Leven Up, Yepe Soussou, Boyebi grand parolier, en même temps aussi chef à chorégraphe, Kaobenga Nzembo, Kaobenga chant. Bonjour Nabalandi Nabiso News sur la chaîne Nabiso Jika Télévision, Matanda Télévision et puis Correction Télévision News. Merci Nabino parce que vous avez toujours pour soutenir bébé Matanda, pour soutenir Jika, pour soutenir Tita Kamwanga, pour soutenir Bisson Dengezala. Toujours merci Nabino, merci Nabino Olbozala, on a toujours pour na couper ça moi code Dengezala parce que Mikolo Tozoliate dit Tozoliate. Salut à toi Jik Lonjili 1000 fois prêtre, salut à toi Dadou Dougala de Liège et si Kawapi siège à Matanda Télévision. Merci à toi Dadou Dougala pour na musala kitoko sala na kati ya Liège. Merci à toi Zigino Kapoche Moulay na kati ya Liège. Merci encore à toi Bibish Kalao na kati ya Anvers. Motema Alain Koutombuka na kati ya Anvers. Merci à vous pour la soutenance au bozo sala bébé Matanda. Naza awa na kati ya plateau nanga po na yambi invité moko ya makasi lelo tournesol ya Kiltira pays vie hein. Toza na na plateau la micro Sali. Ouais, oui, Sali, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion vraiment propice. C'est un plaisir pour moi. Sali à tous les internautes qui me connaissent de loin ou de près. Donc, je suis là. Merci tous nos sols, les ambala liboso to yambayo na matanda télévision jika na ebité ce kasa yambayo et ambala liboso donc c'est qu'il faut pesa biso présentation mobimba ya yo parce que balandi na biso matanda télévision nan ba mona na chaîne na biso te. Ouais, je me présente, je suis professeur Tournesol, chargé à communication de l'artiste Félix Oisé quoi, Izinia Makanisi, Mukwa Bongo, Angelou, pour Mikolo, Batomo Messanrobe, Ngaye Angelou, pour Bombasika Angwana, Papa Maele, donc Monster, Love, Level Up. Donc, Ngaye vraiment communicateur naye. Donc, pour nous, on peut savoir news, il y a qui tira pays. Pour déjà, nous avons news. Au nom balandi bisoté va comprendre to lancer déjà sur le marché générique moko ba benyo na combo ya épaisseur ndenge émission na venu pesant épaisseur vraiment y actualité donc na ba téléspectateurs ba devant ba poste télévisé ba peine épaisseur pour ba comprendre news ya qui thérapie vie après tout lancer rumba mo ba benyango paracétamol donc paracétamol et ali rumba ou pena ceux qui ont un problème il y a love story au quotidien vraiment na page officielle donc betika Félix Oisé quoi officiel malamo moni épaisseur moni rumba ya kitoko on va bengi na titre ya paracétamol ou ba coquette de fille ba jolie nana ba petite ba beauté fatale wana on s'est retrouvé pour intervention en akati ya ba Josidiena intervention ya ba Seden Play intervention ba Kidding Kin Pader intervention ba Spirine intervention puis ya ba Solina na Neymar bébé Wemba. Voilà, merci tous mes sols pour moi programme qui au PC biso pour na balandi na biso bazolanda biso tomoni monstre d'amour tomoni système yaba bazana kofilomité azana nyoka longo eza qu'est-ce qui se passe bomoni ki bokiti moi muke yangwana bokomo luka moi ba intervention bien comment? Non, mais surtout actualité à la level up. Donc il tira PV et alors toujours na niveau nango ko le niveau tout. Donc surtout qui t'a na bisoté
biso tozaka place tozali nde tolobaka botuna te sike bakende na mbonda soki ebeti bokoyoka nde omoni mikolo actualité oblige eza mpe so featuring moko bosani ya ye moko Félix Wazekwa na Fumwalongo ya Josar Nyoka Longo. Donc oyo bayembi chanson oyo lelo eza éducatif eza chanson moko ya na ba bonne mers. On comprend eza pena ba chanson oyo pena jeune faut azwa temps bayoka na ba maman. Donc les opé sapena éducatif dans la société na kombo entrepreneuriat. Donc yango moni message est important entrepreneuriat wana. Donc il faut comprendre que na au penser au somba na yo tantôt bilamba ya cher et au boutique n'a rien. Mais si vous pensez au salement petite entreprise no li gablo na yo au salement sika na moko et kotilo mbongo d'abord aux ala déjà bien à vie na yo pour oyeba ndenge nini ya otamisa mokili batu lelo ba mo compter trop na l'état. Regarde mboko ya développer le roi des États-Unis wana si 95% 600% ya batu 95% la population basa ba entreprise na bango privé. Voilà. On comprend au monde que l'état coûte à 5% à part ba soda na ba policier 2% ya pamba ezaka pona ba donc pour la population. Na yango moni za ba chanson moko ko encourager le moni so tali na kati ya clip wana entrepreneuriat wana au monde ba l'accès ba maman de ba zo débrouiller. Vous comprenez? Moi, le long de tous les bandes qu'on a vu, c'est pour qu'ils s'assument na moto, le loco bande peu moussana moto, taxi moto, voilà une moto, moi comme on peut 5 quelque part comme un entrepreneur. Donc dans l'ensemble, ils ont la chanson pour nous encourager. Donc coup de chapeau, on a des artistes pour penser vraiment à part bowling, penser dans ma chanson on va bien fait des sociétés, ma chanson mon pénétique à la libella. Donc l'actualité toujours continuer. Donc featuring Pesali entre Koffi Olomide Songambelo va bettre ali Koffi Quadra Koraman. Donc Neboyebi azala déjà mutu yaba trophée yaba salaminene yamboka. Donc monsieur l'ambassadeur en plus parolier. Donc denga sepeli sarabatu na rumba sur Monster Love Leven Up yepe susu boyebi grand parolier. En même temps aussi chef à chorégraphe, quand on benga nzembo, quand on benga chant Angelou, parce que Dieu en a des abongo, ils ont tout lancé un appel, nabato bala vraiment amoureux, il y a bonne musique, vous gardez pena patience quand on est trop barana verbe, vous à la précédé mais vous à la pré, vous a déjà aussi pour titre à chanson, traga titre à chanson, titre non au pire. Chanson bateau ça fait une Olomide. Titre non au pire. Ça dans les bacs. Donc on va la sauter au CP là. Vous gardez pena bambon on a besoin qui sangala pour vous attend il y a causé la pena single wana pour featuring pena on dit légende le rôle la Koffi Olomide légende le rôle la Félix Wazekwa. Donc c'est pas facile quoi. Donc il y a un moment nous toujours continuer pour ce dimanche le 9. Donc qui sera pays au grand complet. Tout ça dans la commune de la télé. Donc entrée Kingakati na camp David. Donc camp David wana et kaka devant nango ya la nganda maboke derrière wana camp David eza wana. Donc toujours boya concert zaka na 20 balles. On toujours on s'appelle na ba vacances mususu bazana ba séjour na kin. Donc, concert, rendez-vous en Wana, et ça c'est dimanche le 9, dans Camp David, entre Kingakati, derrière Ngandamaboke, paf $20, ba jolie nana, ba coquette des filles, ba beau garçon, ba tonios, ba linga, ba rumba, ba revivre paracétamol en live, ba revivre épaisseur, ba revivre ba rumba nyoso ba ebi. Il y a qui tira pays vie ba revivre ba génégi na bomba lingara mingi qui lelo ba romona ndenge ka obenga nzemba rozibe ba pas de danse pour Michael Jackson Angelou Love Level Up. Merci beaucoup Tournesol wana vraiment ba mansaka ba étoile ya jika bo comprendre quand même programme ya Cultura Pays Vie ba matando c'est puis ba na correction télévision nyoso na c'est bo comprendre programme ya Cultura Pays Vie monstre d'amour mais ezo sala bilonde ni Tournesol comme on a tozonga moi moké parce que actualité oblige ezo sala bilonde ni Koffi Olomide lelo na monstre d'amour ensemble na Katia studio bien ba ça clip ensemble nzembo ba bengango au pire et tout ça bilon
ndeni komona lobi ndenge zalaki moi ba mafinge zalaki moi ko ba respect moko te zalaki ba ko yokana te zalaki mais lelo ba papa mibale basangani bino bana esala bino ndenge ni. Mais à plaisir le place bolingo zali eza eloko ya bien pour moni moto azangi bolingo akomona nzambe te mais tant que ba des légendes wana basangani eza pe bien pour la continuité ya ba homme politique na biso mboka il faut tous à la bomoko pour Congo na biso za la Congo ya venir pour ba querelle ba biloko zangantina yango te mtiko sala ke Congo ezwa bonsomi nango bien ezwa valeur nango donc yango monde dans l'ensemble tant que déjà moni ba légende déjà bon bazo sangana poto la sake ezali nonga ba mbriema ya chantier au mutomba otonga chantier mon abatu mususu pusu côté kuna ya chantier mona masolati coupa ma do follow mona koto basima na désordre on comprend no bazelo musu etelemi bo mona mai musu so pana do aller marquer la chantier mais ce que chantier c'est si la ginango on comprend ndaku yango no moni déjà au follow mide na Félix Soazé quand ndaku c'est matina ngo ce que très les gars soupe. Voilà, Balandina Biso, vous comprendre quand même que polémique, vraiment, il faut que tala lelo, Kofi Olomidena, Félix Soazé, quoi, nanandimaki, nanandimaki, le bako sangala. Le col la peto yambi na plateau na biso, moi conseil pour na ba oyo ba leader ba tikali lelo, bazo yo kanate, bazo finga na nanu na ba internet, bazo finga na nanu na ba télévision, moi conseil mke pour na bango. Kasfubayi baki. Donc dans l'ensemble, bozala logolo ate nde soto bana verbe zo babala c'est sanza otala musapi. Congo na biso depuis 1960 à 65 jusqu'à maintenant, donc tout le ici makambo belé. Donc ba fanfaron bazatro, donc il y a un sens te potos à la Congo oyo to bengi ke ya bomoko photo un exemple. Il y a ba légende na biso déjà musique ne omoni Félix Soazé quoi et longona Songambeli Quadra Koraman ndenge basali déjà que basangani et là exemple à suivre donc biso pe ba eto tikali photos na bolingo pour ndenge simo gimbango apesa doctrine pa bagimbangiste alobaka bolingo mibeko misala d'ailleurs on a profité pe ndenge parole ya Pablo Kini oazo contrôler Angola Pablo Kini les boss pour Angola ba bi mikolo so bino Pablo Kini te bosana ndé toujours toi na kina na ya uli musheni code mondial code amboka pourquoi pas aussi papi pala les barons à contrôlera déjà na niveau ya nini ya Paris on a ndenge pe à toi na architecte Jérémy Koulou toujours à Leven Up pourquoi pas aussi na mona batatim VT maman la Luzana Stevie, non mon maman le Nzuzu à Boanadio, non mon oncle Sawan États-Unis, mais c'est Patrick, non mon oncle Nzuzu dollar, non contrôlé Batutu, on a Basilivi, na Balidi Wai, donc Lidi Wai beauté fatale, moté Mayasita Musampai, pour on est bafanta masona pariona, et on va ngopé balinga bomoko, neumoni lelo, sans bomoko, moi tout tongamboka exalate. Mais bafan na biso batuna ki question oyo et c'est peli singa ko yamba sur na plateau pour na tuna pe loko wana c'est que Kofi Olomidena waze kwa balandi exemple ya wa son ajibe ou comment. Mais déjà eloko eza bien il faut Holanda. Tant que monaki réconciliation ya wenge basanganiza mabete oya bien on va copier en bouki donc anémo pour expliquer ba téléspectateurs va comprendre oya mabe ba copier raté donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup na tournesol to comme kokoma na suka émission na biso vraiment balandi na biso o baza branché bazolanda biso na temps oyo balingi baye ba quand même programme ya à part ba concert bozanango à part bani est-ce que ba voyage ndé orchestre mobimba kindaka moi voyage bino boza vraiment na ba voyage té anéo. Non ba voyage zanango ndé ka to ba na faire bebo tout na tesike ba kena mbonda so ke beti boyoka biso to ya na calendrier nyons touté ya ko dénoncer bongo biso lingaka ndé bomoneka surprise ya entrepreneuriat ebimi mbala mo pan batu babandi ko télécharger ngo na ba plateforme non sa téléchargement biso to même actualité bongo so to zate ke ndenge balobaka oza pressé pour que ba museleketa le kenda ko ne pona pressé non biso to zaka après. Bon. Donc, voyage les anango, qui tira pays vivre, surtout on a pressé, mais tous après. Mais dans l'ensemble, actualité toujours oblige. Toi, c'est jeudi, les 6, toi, au tête du fleuve. Donc, conférence de presse pour l'entrepreneuriat
yango wana mteza mama na likambo mpona koexplike bagene koexplike mpe bamama mpo Congo ya lobi ezosenga mingi kotiaka charge na leta te faut kozala na petite entreprise kowelaka pongi te kozala koboyi fatigue te bagene il faut kosoulever il faut kozala éveillé il faut comprendre que bamboka ebele etongama kaka te ke leta moto asali donc les amis d'entreprise me ça là donc surtout par exemple les États-Unis on a 100% au monde en kaka 95% des gens dans la société privée na ba immeuble beleza on a kaka il y a privé il y a nani il y a ba société privée quoi donc l'état au monde azaneka na 2% 5% 2% de la population est basée dans l'entreprise 3% sont dans militaire 2% monsieur éthiquement on a pour ba donc les militaires vont partager avec les policiers. Donc c'est comme ça. Et on moni toujours encourager les jeunes. Donc il faut penser à développer, il faut créer une petite entreprise, qu'on compte dans l'État. Surtout les mamans nabiso toujours des bakena bilanga. Bazo sala pour nous développer, batu namboka balia. En même temps aussi ça une belle initiative au lelo. Il faut encourager les gens doivent mis balé le coup là il y a Josa Onyokalongo na Félix Soazé quoi pour ba chanson mozo moneza éducatif et bien pour na bonne mœurs et bien pour na mboka pour na réveiller conscience ya ba jeune donc yango moni bo télécharger na Félix Soazé quoi officiel pour mona EPC bon mona rumba na bino paracétamol après boyo mona pe entrepreneuriat donc vraiment vous allez décider vous allez déjà vous sauter dans vos CPL parce que vous parlez de bonne mère et puis ba jeunesse ya mboka na biso na moni zo lobelango vraiment très kitoko moi conseil que parce que au vanda na kin au vanda na Congo ebi makambo zo leka lelo oyo kuluna e mabe puis oyebi ke patron na bino azaka mwana matete makambo zo leka pe mingi na matete lobi babomi mutu na matete de bonhomme wana moi conseil pour na ba jeune lobi ke bosali nzembo mobimba pour na bango moi conseil pour na bango kasi on a conseil toujours ça ba jeune il faut pas aux la rêve il faut pas aux la rêver au moni le réseau bomezani ni mutazo nga compter kana l'état or que yo mo poko sa moi cabine na yo mo poko sala moi légal na yo on comprendre bon pour nous tout le monde a badloko la ba libanais badloko zo mona ba west africain on se comprendre bango pa na bango ba ça entrepreneur munene a na Kinshasa na Congo po soko ayi abalote ka 3 paires à catch na ya comme na 10 ba mo pa comme na boutique yango moni tozolinga ba jeune congolais baza rapida na conscience ya koluka milukela yo moko ko kontaka na l'état te on comprendre po l'état te mto comme le liboso le pango ces salité yo mo fo ça la propriété na yo mo fo linga o larsake oui aux patriotes lingi mboka na yo yango moni ezali vraiment na ba jeune mingi bazo penser na kuluna faut que soit temps au komata chauffeur ya taxi moto lobi ko comme on a dit moto comme patron donc ezali mingi vraiment conseil pour na ba jeune ouela ko racher loko ya ndeko na yo o yazu na passe au moins que yo mo zumi modique sans le savoir lingande oye ko la mosala pour ça oye ko le mosala lobby au comme patron a misala les ebele deti biso na commune en Njilo au mona ba maçon ba peintre ba carreleur au mona ba taulier ebele ba comment na ba entreprise d'abord ça le savoir donc ezaka tout compte na l'état aussi aux matricule à l'état ne bongo les passion na yote yangwana te yango ni vraiment bolinga chanson na mingi bokota na Félix Soazé officiel entrepreneuriat bon mon a featuring wana na ya Josa Onyokalongo donc conseil vraiment il y a bien pour na ba jeune surtout pour na mboka. Voilà donc beau télécharger nzembo wana vraiment et ko pesa bino mo atoli ya malamu bino obozo sala kati kuluna porte parole ya wazeka uti koloba yango kozwa eloko ya mutu na makasi eza komi loka yo moko o miloki yo moko vina o mobimba bana no bakoko na génération en génération donc na ko conseiller bino obozo sala kuluna vraiment botika parce que l'état sote mutema pa l'état ndenga lobia wande o mona ki obando yiba biloka baninga parce que ko lia ndenge nini ozo mona ka foi bakokanga mutu na coin oboto la sac oboto la téléphone pour te kalobi onginda obonga donc c'est que il faut que luka bunda na moto kinonde kolia wana vraiment to komi na suka ya émission na biso tournesol mode de la fait puis programme ya répétition na bino mikolo tozaka studio rap donc vous gardez toujours patience ne vous gardez qui tombe au monde surprise déjà et entrepreneuriat donc à la table au monde
Toza toujours dans la cuisine, toujours préparé. Moi, Bantunga, Yagitoko, Boroyoka, déjà featuring, il y a des légendes. Voilà. Il y a la musique congolaise, pourquoi pas aussi la musique africaine. Donc, featuring, déjà, se prépare. Titre à chanson, comme on a dit, au pire. T'as un titre à chanson, au pire. Donc, Bozala déjà, calme. Pio. Donc, Bozala pena, Pio pour Bozala au CP là. Voilà. Bon, mais la pena, au pire. Malamo, Bozala déjà soulagé. À part, on a un message important. Pour na bateau nyon sou balingaka qui tira pays vi balingaka pe ya josa nyoka longo zaiko conférence de presse c'est jeudi. On est tous à l'émission Le Lobo c'est jeudi. Tous allez on a parti à 14h na hôtel du Fleuve. Donc invitation cordiale à tous. Donc nous sommes les bienvenus pour moi reposer ma question pour nous m'embêter entrepreneuriat. Donc c'est très important. Après le 9 c'est dimanche. Ils ont déjà les 9 Tozabongo dans la commune de l'Antélé. Donc Tozabongo na Camp David. La Camp David, pas faisant à $20, entre Kindakati, derrière Ngandamaboke. Pour finir déjà, Binonyos Bolinga qui tira pays, beaucoup de qui tire news. Pour Bolanda reste avec information. On a profité à travers l'émission, on appelle ça Big Saltation et pas à Pablo Kini. On a contrôlé l'Angola, on a Pablo Kini, il n'y a pas d'Angola. Le Pablo Kini, sans oublier, Yaouli Mouche, Nicode Yamboka, les barons Timba, Mokonzava Baronio Sunanjili, Tobo Sanité, architecte intelligent, Jérémy Koulou, sans oublier ingénieur Rama Colonne. Tobo Sanipete, Parionne, elle a contrôlé par Maman Douzou Abouana, Diomotema, Diafro, Diantete. Tobo Sanité, Tatim Fete, Papambo, Netazine, tout le monde a déjà, mais c'est Patrick Loiseau, tout le monde a déjà 12 idoles flamands. Papi parle, les barons de Paris. Nakin, Jody Antomba, l'homme des valeurs. Coup de chapeau, je vous aime tous. Votre humble serviteur, le professeur Tournesol, qui tira pays vie toujours level up. Numéro dans ce groupe, ouais, numéro de contact surtout. De gros nyosu. Baza pour poser l'actualité, ils ont plus 243 85 84 11 632 pour la meilleure édition, plus 243 85 84 11 632. Voilà. Merci beaucoup Tournesol. Là, c'était Tournesol pays qui tira pays porte-parole ya qui tira pays et pas il y a président Oazé quoi monstre d'amour wana to commune sur émission na biso. Merci pour na bilongo bozaki branché ba manzaka nyoso bozaki branché banzaka nyoso bozaki branché pour na kolanda émission na biso et pas il y a JK télévision et pas il y a Matanda télévision news et pas il y a correction télévision news et vraiment merci na bilongo nyoso bozaki branché ba manzaka ba griffe ba manzaka donc tokuta na dimanche na conseil ya Inosbi na village Chetemba donc tokuta na kuna avec Inosbi tokuta ni kuna et puis dimanche peka quand même dimanche monstre d'amour azobeta na sele kuna na Camp David, voilà donc bazo souffler biso kuna na Camp David avec monstre d'amour ba o ba ko quitter pas monstre d'amour ba kiti ba o ba okita pas ya ba griffe ba manzaka to kiti to kutani kuna na village Bercy avec Inosbi ko yinda donc kuna ce que sakani ozindi na mai donc malembe ndenge ka Nadia Jebe aloba kike il faut moi talon moi robe moi nini et ça la bien quoi donc merci à toi Jiklonje 1000 fois prêtre merci à toi Papa Joseph Magloire depuis Allemagne, on a un compte, il y a une étoile, il y a Jika. Merci à toi Papa Joseph Magloire depuis Allemagne. Merci à toi Datou Dougala depuis Liège. Merci à toi Ziginoka. Poche Molaï na kati ya Liège toujours. Shagi Chama na kati ya Liège. Wana vraiment papa ma passa. Shagi Chama na kati ya Liège. Merci. Merci à toi. Merci Nabilon Sibozaki branché. Pour la Kolanda émission Autokomina Souka ya émission Nabilon. Merci à toi Nadia Chebe. Merci à toi Judith Kalanga. Merci à toi Tantine Rachel. Merci à toi Tita Kamora derrière caméra Nangai. Merci à toi Fabrice Mande depuis
nsima ya matériel na biso merci vraiment